Patriarche Vincent Makela et Dingo Akoufi. Au moins avant de me silence. Parce que la Bible nous dit vanité de vanité. Tout est vanité. Tout est vanité, mon fils. Mutuana ndenga na yebela kiye. Pendenge na yebaka ye. Ko kansake liwe ki ko so bato abongote. Na mona na misu na ngai a misi pigeon. Pardon, ati mutu tombe. Pigeon bi na zoto mutuana. Akati pigeon mutu pe azu mutu a pigeon zonksiang. Pigeon a na bombo. Pigeon a vraiment bombo ya pumbwe. Po ngana emi histoire mo mbuke dingwe abandaki lokola boxeur. OK. Do dingwe bla zaka kachete mazaka boxeur. OK. Alors, na ba force azalaki nango wana baninga nde na ye ba pusaki asala catch. OK. A développer ki yango nde akome ko sala ba mystique wana. Donc azaki moko zaki très difficile pour battre ye na ring. Pour gagner zaki très difficile. Grand conquérant na ye, grand conquérant ne ezalaki Puma Noir. Quand le église a un bon marché, il faut le église il y a passé Walesa. Il y a passé Walesa. Nous ezalaka mankiona. Ezama malukuta et dingwa tikaka bakisi na yete yemo pe kuta yakiko azeko démentir ango na tikaka bakisi te. Mais akendaka kuna direct. Akendaka kuna mais parce que moni basanze msusu amboka na biso balingaka na église ambo ba star bakenda kuna ba vedette bakenda kuna po basala ka buzz na bango na église na bango. Pour Kaledi wazeko lobake ye azali ko la capitale ko la capitale felu. Capitale felu. Mais comment il a changé qui azeko lobake nzamba azali pour le bososo ba nzamba azala raté. Utana mundu wana oyibi makambo ebele. Na lobi siko tangu kondo edingwa bandaka kobunda. Ndoto noko mona penake afongoli mutu libuma sali mutu opération abimisi mitsopo. Oh ba docteur ba sala opération mais ye asali yango na ba mistake abimisi ba quartier mitsopo ameli mitsopo wana ali ningi ko sala eloko ameli azongi songo sino libuma nini wana mais quand on expliquer so eloko ni eleka na wana yupo utala ba monde wana oyebi yango bien biloko wana satana nga ba spectacle. OK. Satana nga ba démonstration. OK. Yango mona même na ba cirque. O mona ka marché moko ya ba no bisa ba bombo atibo pa bimisi mouchoir atibo pigeon bimi. Voilà eza ba spectacle yo diable asalaka. Alors edingwe asinaka azaki na pacte na ba mauvais esprit pour na ko sala ba démonstration wana. Alors takaze kokota na ba trans wana akoti na trans bila uzomona ke edingwe ye wana mais so sala misumine o mona ke zeki edingwe te e koma ki zombie. Banda ba vole banda tamukolo moko te avion tikala ko kale ba débarquer batuna kati à deuxième reprise les allez voler zaki il y a 7 heures bache bakoti vole bandi po la taxi po mata et calé troisième fois siko po ba mata ba na vie na chaise roulante place wana nevi aéro ça la perte ya mémoire ils allaient pas tellement perte sa mémoire aboyi. Donc, il y a un scandale. Oui, aboya qui n'a monté ma moko. Ngai na baki nenga keboy atana loba ki angote ma kozonga te. Ozomona? Oui. Parce que ba être oyo dinga zeko travail na bango. Force ba être wana
ezalaki na juridiction ya Edingwe. Ndenge zaki ana Congo, pe ndenge zaki awa na Kinshasa. Donc ba force wana, ba être wana, ba milimo wana ezaki ko se manifester pene na ye, tango sala biloko na ye awa. Maladie et comme une taille à faiblesse. Je ne crois pas que Espoir est accompagné à qui. Ciel ouvert, lève-moi nique mon anzambe monani. Loboko na tata ese moi Nicolas baninga bina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, Ndeko landaka yango, Ndeko talaka yango, na Vincent Makeba. Voilà, et au PCB nombo temingi ba andeko nyonso bozi opportunité ya kolanda biso na Ciel Ouvert TV. Tolobaka tango nyonso Ciel Ouvert TV ezali chaîne oyo ya yo. Eza chaîne oyo ya ngai. Donc partagez ba émission oyo soki ba tindeli yo, yebisa bandeko oyo tindeli bango pe ba partager yango parce que Ciel Ouvert TV ezali mokili mobimba. Ezali chaîne oyo ezali 100% bonzambe. Na micro boyebi ezali ya bino pasteur Flamme d'Angola, na caméra na moni tozali na l'homme valable évangéliste Cédric Makela. Yende azali na réalisation, yepe kaka azali na caméra kuna, grâce na yende bozo zwa biso en direct nzambe apambola bino. Lelo tozo lobela. Donc tozala ba analyse. Yango na sengi na bandeko nyonso bozo landa biso ba amoureux pe ba amoureuse. Ya Ciel Ouvert TV bozo ba kiti bo fanda wana. Parce que lelo est très somo, lelo peut-être somo. Makamiko bima awa et sengi na yo pena landa biso avec beaucoup d'attention. Penzambe akopambola yo. Lelo na yambi patriarche Vincent Makela. Yende trosa na yeba analyse ya ba makambo oyo. Ezoleka na mboka na biso. Na gauche na ngai nazo présenter invité na ngai que j'ai dit bonjour shalom patriarche Vincent Makela. Bonjour shalom Flamme d'Angola motona nzambe. Nzamba pambola yo tokotimbula sika ba makampe ya sika ezali makama bien oyo nzamba bongisi biso ezali tika nzamba le kanoko pambola yo apambola long valable moto ya zabongo ko filmer biso et puis mtasa na réalisation apambola ma très chère chérie mon œuvre d'art mama Bene Makela nzamba pambola ye apambola bokilo na ngai mama Marcelo na bana na ngai nyonso babonana na bango ko bana Yamai Makela, Sephora Makela, Plamedi Makela, Belivin Makela, nani lisusu na mwana ngaza na Angleterre Esther Mabengi le diamant noir Makela na bokilo na ngai nzamba pambola bango bonana na bino et pourquoi pas na pesa bonana pa ya bana nga bazana numike précieuse Makela et puis na Délice Makela, sans oublier Caleb, Exaucé, Grâce à Moké, Bene Moké, Bango ne sont pas si bango, babonana na bango, et sans oublier Barachi, Fibo. Nzamba pambola apambola ye, Fibo nzamba pambola bango bana nga bango wana, pena famille nga Makela, Nzambe azana bino, mbula oeza mbula malamu, mbula kitoko, mbula bénédiction, ba porte eza toujours ouverte pour nabiso. Et je crois que le coup mon kembo masanjoli tokozong sango et pas yankolo Yesu Masia. Voilà, ngai pe ba bonne année na ngai kaka na Lisa Kitata officiel.
wana nazomona Betty Kitata Plamedi Likompa nzamba pambola yo pe nazomona Kenaya Mbappé le grand cycliste vélo club de Kinshasa nzambe a pambola bino na PCP babona ne nanga na héritier Kasongo nzamba mona yo na apôtre Idi Amine Linzoki Mbombo char dédié na je suis né pour partager maman nano plat Mofgad voilà patriarche Vincent Makela afato dinda na ba analyse na biso na nina loba ane oyo ba programme ezate na ibandeli bona église non ba programme ezali pourquoi ba programme ezalati toza na musala oyo nzamba pe siso to kosala mois février toza na un mois mobimba ya activité o to côté ya biso nyon surtout ba sali ya nzamba vele bereka ko banangai papa na bango na bananga ba ya ba serviteur na ba servante dans une activité moko munene na mois ya février je crois que mikolora to kopesa bango to kopesa date oyo activité wana ekobanda mais nango bakelo moka muke bato balandaka biso bakamsa ngai passer flamme on a bossé l'émission qui toko bossé l'analyse mais on a des missions sous et autrement émission sous mona et ça bazo partager ngote za na bafite ne bakate soki bo balingaka ba émission ya ba polémique balingaka ba émission ba bêtise mais ba émission o eza ko édifier batu ba émission o soko yoki yango ki bo moto na yo pe suivi wana balingaka ngote comme ça nga mingi vraiment donc lekela nga makasi donc ba sala mo effort ba partager ba émission pe batala ka yango to sala ba émission pona bango pona ko édifier ba na nzambe surtout ba chrétien faut batala ka émission yo e ko sala bongo malamu tika nzambe aleka na kopambola yo femme d'Angola voilà kaka ndenge patriarche lobby bo partage ka émission zala na souci wana linga o soutenir musala nzambe ekende liboso tango yo zo poussa musala nzambe ekende liboso yo pe nzamba zo pambola yo nzamba otika yo te ekozala malamu mingi salaka yango bo s'abonner bo partager pe nzambe akoyeba na ko pambola bino patriarche Vincent Makela Edingwa Koufi au moins avant moi que silence parce que la Bible nous dit vanité de vanité tout est vanité mon fils tout est vanité au moins tant que patriarche Vincent Makela Edingwa Koufi pendant que sa réponse n'a pas moi muke obi pona nini le patriarche po mutuana ndenga na yebela kiye pendenge na yebaka ye ko kansake liwe ki ko so bato abongote nepte soki oyebaki Edingwe malamu papa mutuana azo sala ba démonstration moko ya ko sakana ngote na mona na miso na ngai a misi pigeon pardon ati mutu tombe pigeon bi na nzoto mutu wana akati pigeon mutu pe azu mutu a pigeon zonxiang pigeon azu bombo ya pumbwe OK donc pendant hotel sabatu bande ko balinga mi atoza nani salaka nini atoza sokoza na nguya ndege nini so peut-être un nzambe mais vanité de vanité tout est vanité que Edingwe akufi azongi pe d'abord moité tant so eyo to solo batie na frigo atikali pe kuna ba puissance azaki nango wana ba puissance moko maléfique et celle no moté na bombo na ye vraiment biso bato tsika na bombo yi total la malamu toyeba ke mukili oyo eza biso te kolo mukili oyo azali okotia mukili ona ba poche na yo te malgré ki ko sala nyonso ko sala mukili mais un jour okotika yango passer flamme Edingwe akufi moto na ngenge anguluma toaka na mokonzi moko oyo akotika la seko eza nzambe biso nyonso toza ba passager
biloko mosusu tomonaka boye na mosuni epesa biso baleson passe flamme. Voilà, merci Patriarche, je te mes condoléances na famille ya Edingwe. Ciel Ouvert TV et mes condoléances na yango na famille Edingwe. Na ba sportif nyonso hein? Oui. Ba sportif nyonso tout. Topesi bango ba condoléances. Et puis na bana Kinshasa bana Congo parce que Edingwe azalaki une personne azali populaire. Aye bana ki makasi sobi oyebi ete loboko sato za motema mabe. Magaza osaba misala ne wana excuse ta bana ko saba misala wana biso to bongo na mitema te. Je crois que modno soit commissaire à une époque wana azaki fanatique na ye plupart ba bazaki ba fanatique na ye na makambo azaki ko sala biso to bongo motema to tikeke na kawana mais n'époque moko pe Edingwe pe akome pe ko sambela. Mais Patrice on est dans la question nga na poser yo bandi déjà ko bimisa ngo déjà tena soya. OK. Na pas ce temps akome pe ko sambela yango na bike to pesi ba condoléances na ba bana Kinshasa pe na ba peuple congolais parce que c'est une grande personnalité hein? Parce que yebana ki azalaki star ya catch tika kaka nzambe azwa lokumu parce que na mokito za ba paya to yaka to vivara pe to le kaka voilà. Voilà, merci Patriarche Vincent Makela. Patriarche question ngeza boye parce que to lingi to sala non moi analyse ya o etali Kondo Edingwe moto na ngenge o atika kibiso lobi. Patriarche Vincent Makela, je crois au yeba anenini oyo Kondo Edingwe abanda katcho ko yeba eza pena ba série peut-être aux no moment na ke moyebi yango ba année. Oui, année penja exact na ko pesa ngote mais je crois qu'abanda katch na ba 70 quelques. OK. Abanda katch na ba 70 quelques. Po ngana ebi histoire mo mbuke Edingwe abanda ki lokola boxeur. OK. Do Edingwe bla zaka kachete mazaka boxeur. OK. Alors na ba force azalaki nango wana baninga nde na ye ba poussaki asala catch. Je crois que ceux qui l'homme valable ko senga ba image okoyoka bato ba vaki ne ba beta lisolo wana. Donc nde ayako sala catch ba memaki na ba na biloko yo moni azako sala wana ba gris wana. Alors tanga kota na kata ba gris ya yende et comme qui très développé. OK. A développé ki ango nde akome ko sala ba mystique wana. Donc azaki moko zaki très difficile pour battre na ring. Pour gagner zaki très difficile. Grand conquérant na ye, grand conquérant ne ezalaki Puma Noir. OK. Azaki au moins ko banga moi muke Puma Noir. Mais bakati so atikali Edingwe azebela ko sasa et puis dans mon état katiere moka bimaki azaki pe ko suki samo muke Lolendo Edingwe ezalaki litanda Jaguar. Et bon Kabo. Nakasi Kabo azaki mwana. Ezaki litanda Jaguar. Ezaki litanda Jaguar. Alors Kabo bazaki na bango mais par rapport à ba force Edingwe azaki nango ba force ba mystique ya ba Kabo ezaki ya muke. Mais litanda Jaguar pe ezaki nango ya mo makasi bazako benga ye grand maître. Et puis na sur la bosse c'était action zakoto. Bakatio na baki bazaki na moi likolo bango. Voilà, merci Patriarche Vincent Makela. Lelo Kondo Edingwe comme ko benga ma Kondo Edingwe. Na lobi Patriarche na ba série wana oyo Edingwe abande ko bunda. Série wana ba katseka nani bazalaki ba Puma Noir oyo tangu be banani ba kombo nani o bande ko René na temps wana. Bon, na ko mbela na makambo Edingwe wana pela mingi te mais ko za mutona na yo na ba kache de belé ba tao fibi tao na baka ba oya ndundu nani ilunga police belge na baka ba Zefi bazaki belé ne pas bazalaki et belé ba 3 hommes. En tout cas, parce que ba kache de belé moyen ta boza tem suba combo et kima ba papa Wemba bosei premier on sait quoi ta jupe sur avec toi jupe quoi ikao en tout cas ba kache bazaki ya makasi bazalaki et belé na so zo benge paka mo combo so soka beto mbata boye
pas kweka ozaki nzoto mike mais makasi ya kosakana te edi kodia oui bazaki belé en tout cas l'époque on a pena mboke zaka bien totala bakati wana ça faisait quand même du bien ils ont ça la malamu bozo que nous tala ba spectacle wana et ça la malamu léon peut-être sur les alakasusu mais je crois que tant bedingo bandiko kola kacho esili mais l'époque wana bakati na baki ya makasi bazaki belé ba alléluia kasi mo zaki soka baka alléluia bazo si amen voilà de bango wana. Ok, voilà, Patriarche Vincent Makela, nalobi, na parcours ya Kondo Edingwe. Kondo Edingwe ou Azate, Atika Kibiso. Nalobi, après, ko sala ba mysticisme na yo wana, wa bande ko sala. Mais, ba ane eleki to yo kaka ke Edingwe, a bongo di motema, Atiki ba kisi. Na église moko bo ezaka na bon marché, Patriarche Vincent Makela. Te, ouais, ezaka lokuta. Ezaka lokuta, ye mo pa lo bakango. Quand l'église est un bon marché, il faut que l'église y a passé ou aller ça. Nous ezaka mankiona. Ezama malukuta et dingwa tikaka bakisi na yete yemo pekuta yakiko azeko démentir ango na tikaka bakisi te. Mais akendaka kuna mais parce que moni basanze mususu mboka na biso balingaka na l'église mbo ba star bakenda kuna ba vedette bakenda kuna po basala ka buzz na bango na l'église na bango. Mais dingwa loba makambo ya soni ebele bazo senga ye après ça bakisi na ye po balo ba délivrer ye mais dingwa wangana ki ango et dingwa boya ki ango. Mais n'importe moko ye moko azako ba ke fona tika bakisi oyo po na sele ngo pe mingi na ba sele nzambe po kala dingo azako ba ke ye azalo ko la capitale azalo ko la capitale felu capitale felu mais comment iko a changeaki azako ba ke nzambe azali po le bososo ba ke nzambe azala kate ye nzambe nezaki satana mais le nzambe azaka nzambe akome ko ba ke nzambe azali tout simplement ndengwana o moni ki pa après ba ke na kitinkamba. Oui. Donc voilà. Donc ceux qui abiki, ceux pas abikité, ou ezali kamanzambe. Ceux qui batika qui sont batika kité, ezali kamanzambe. Parce que azali soko bundate, so bakisi ezali kaka. Na yebite, na kota to malukuta to na yebite parce que na zeko fréquenter pena mingité, mais nzambe kaka ayebi eska oyo akotiai. Voilà. Voilà, merci Patriarche. Vraiment, avec beaucoup de respect au pays Sarayo. Limbisa biso parce que oyebi makambe belé. Oyebi makambe belé parce que ba question tout notre oyebi que olingra pena ko lobela mingi makama mukilité mais c'est quand ba poser des questions pour na omeka ko expliquer ko éclaircir bana nzambe malamu na ba paye o ba olanda biso malamu o répondra kaka na cadre wana pour expliquer ba tout clair. Patriarche Vincent Makela outaka pe na monde wana ya nini ya mysticisme. Outa na monde wana oyebi makambe belé. Na lobi siko tangu Kondo Edingwa bandaka ko bunda. Ndoto ndoko mona pena ke afongoli mutu libuma sali mutu opération abimisi mitsopo. Oh bah docteur, bah ça la coopération mais hier à sali on a ma mystique. Abimisi parce que quartier mitsopo, ameli mitsopo wana. Ali nini ko ça la eloko ameli. Azongi son sino libumanini wana. Mais quand on explique ça eloko ni elekana wana yopo uta la ba monde wana oyebi yango bien. Mais diable ça le père de mensonges. OK. Donc biloko wana satana nga ba spectacle. OK. Satana nga ba démonstration. OK. Yango mona même na ba cirque. O mona ka marché moko ya ba no bisa ba bombo atibwe pa bimisi mouchoir atibwe pigeon bimi. Wana eza ba spectacle yo diable asalaka. Alors Edingwe asinaka azaki na pacte na ba mauvais esprit. Pona ko ça ba démonstration wana. Donc na juridiction na ye bato zotambola na mingi ezalaki milimo wana. OK. Milimo wana oyo ezokopesa ba force moko diabolique satanique pour asalaka biloko wana. Alors tanga zeko kota na ba trans wana. Akoti na trans. Bila uzomona ke Edingwe ye wana. Mais sans la misumine, o mona ke zeko Edingwe te. E koma ki zombie. OK. Parce que zeko koma zombie. Yomoni soki asali ben katation wana. Besoin de côté katina ye omona même à ta façon ko tambole changer façon na ya ko zale changer omona ko comme na ko safa na we do zombie penza de zalaki yete ezalaki
zombie pour azonga ce que dingwe normal il faut esprit wana ekiteye sima azongi normal mais makamazaki ko sala magazaki ezaki ba démonstration ezaki kwa ba spectacle mais ezaki makama solo po soki lelo oyo ngajisa misi bombo awa to miliki awa to sukali awa soki ba pesio yango passer flamolé au moins pesa na bombo eza na miliki ya solo taba misaka baba misaka banini ana ba pigeon wana o ma pesa na pigeon pas pumbwe mais ça na ba spectacle na sima nango makambo ya lokute bataye makasi. Voilà, makambo ya lokuta e bataye makasi patriarche va tsama kela mikolo eleki bamvula eleki awa to mona ki mosali na nzambe moko boyo asalaka défini dingwe pasteur Mogisho asaka défini dingwe bi penake batela bango stade de martyr bakende babunda akobeta akolese dingwe kao tango yo kaka babiloko bongo et tant que patriarche olobaki nini akimaka dingwe yo bango te akimaka dingwe tala pour combattre bato bazana l'esprit wana olonga bango il faut ça nzamba solo faut ça prendre Jésus Christ aza le maître de tous les esprits mais bato tanganga bakombo wana basala nzamba mankiona biso ba to sala nzamba moko te yo monaka te kacher moko na province pasteur monga zoteya kacher wana ye asali be katation na ye a dominer pasteur amelisi na masanga amelisi passer masanga abandi ko laisser na bible ba faire bible o mona ka ngote chaque le modèle la pasteur ndenge nini apo mona ke soko zo tato la Yesu tato da katra solo pe molimo nzambe pena o ezali le Saint-Esprit o ezali kola milimo nyonso ezala nayo amen soki amekaki azarde koko trete na ringi boyi ango sambo angala la kao angoko sambo abange basubise na miso abatu alongo na blema na miso abatu parce que ding oui et ding ko me ko longo sabatu ba bilamba na mona ngo memi na poto babuina kachera mundele kaka awa na sasa me kacha mundele asale ngo kuna na poto donc ezaki kaka asali ba base na ye akimaki ding menga na bika ke konde dingu mutakimaki yebta akimaki dingu yo ya dingu azoko selai akimaki wana zamba no bapamba sur le terrain bango kokate polonga bedingu ana il faut zapela molimo nzambe ya siki ozala nzamba solo soki te ezama pasi voilà to sengi na l'homme valable atela biso élément oyo ekozongisa biso lisusu na plateau tolanda na résidence ya Kondo et Dingwe tolanda banda bavole banda ta mokolo moko te avion tikala kokale badébarke bato na kati à deuxième reprise ezalaki vole ezalaki ya 7 heures batie bakoti vole bandi po esala taxi po emata ekale troisième fois siko po bamata baye na vie na chaise roulante ti place wana nde vie ayekosala perte ya mémoire ezalaki pas tellement perte ya mémoire aboyi donc ezalaki scandale oui aboyaki na motema moko edingwe soki mingi ti ntango bazolobaka babuzoba edingwe ati ozala na kisi ya famille na bango te la négatif ke nzungu moko boye ya bokoko moko ezalaka na famille na bango ke non soki lelo eza edingwe aza edingwe eza baconfrère na ye bakatiere nde basalaka mpo azala edingwe edingwe azalaka katiere te edingwe fie boxer ntango anemi bamemi ye na bisika oyo bamemaki ye on a fait des cérémonies alors bakunda 24 mitu ya ntaba na tous les 24 communes. Ah bon? Et par là, nde omoni vie akotisa babiloko na yo na tango ekoti efandi. Après cela nde edingwe abandaki ba recherche na ye privé. ya makasi penga yadi atiki biso gouvernement ezwaki charge na ye
azaki na HJ ngako na ingaka tika na kutu ata na SMK pona SMK to ndo zwa Voilà, patriarche tout kolanda na résidence ya Kondo Edingwe to moni ndenge batu bazolela ndenge pe batu bazoloba sur Edingwe patriarche Vincent Makela oza pasteur oui mais baza ba patrimoine ya mboka oyo oui la boite oza na droit peut-être ya ko commenter ya ko loba mabe na malamu o muto asalaki vraiment yango moni batu basepelaka na yo siko na ba suggestion ya batu nde batu bazolela na ndenge batu bande ko loba patriarche olobi nini. Bon, omoni ndeko moko alobi avant ba côté edunga zoko bela avant ba côté na kati ya avion. Avion boye ko démarrer sur 3 fois mobimba. Et yemo pas zoko boye ba mema ekuna. Oui. Ngai na baki nenga keboy atana loba ki angote makosonga te. Ozomona? Oui. Parce que ba être oyo dinga zeko travail na bango. Force ba être wana ezalaki na juridiction ya Edingwe ndenge zaki ana Congo pe ndenge zaki awa na Kinshasa donc ba force wana ba être wana ba milimo wana ezaki ko se manifester pene na ye tango sala biloko na ye awa ozomona okay. Mais ndenge akomaki maladi akomaki d'état ya faiblesse ndenge ba memaki na mboka mususu je ne crois pas que ba espionne et accompagner qui et tika qui yango bazai ko empêcher avion et décoller et c'est déjà ba sini moka mabe il fallait ba tika ye ba meme na mboka ba payate et puis na mboka ba meme ezaki na mboka ni na Maroc ba Marocain bazalaka na culture moko na bisote kuna bazala na culture na bango biso to na ba culture na biso na ba rite na biso directement taba mema ke kuna eza la force azaki nango ya makama molimo eza la force nzoto imona ni sute nyonso esilaki il faut keba même atanga yawa ngai naza un homme spirituel na kasi bino boza bano voile pembe na ngai na ninga n'importe qui ta si manzoto nanga oui pena kenda ka n'importe quelle place té n'importe quel hôpital té nga musona beli munganga oyo asimba kangai po traiter zaka moko na pese mbote mingi docteur Mbeti à part ye muso azalaka te po omoni biskam sou passer flamme yo zokende ozokende kobika mais oui bazokende ko livrer yo okay yango mona ka soko moni mutu tam susu likambo esalameli ye bongo meme quelque part mutu aza pene ko insister aza ko boya botika okay oyo azo sentir oyo azomona bino bozo sentir yango te bozomona yango te donc nde bakendeki na dingo kuna bane kotika edingo bani kobela lelo te abela akota pe hôpital omona bake bato bake kotala ye omona bimi mais ndenge ake kuna ake kotikala okay mokonzi tokota na profondeur makambo elekaka mbutu soki amemi besili na ye na ba pays étranger esalaka ndenge nini elekaka guerre ezalaka wana guerre makasi ezalaka mais bato yeba yango te merci. Voilà, merci Patriarche Vincent Makela tozolanda yo avec beaucoup d'attention. Patriarche Vincent Makela, pourquoi kaka Maroc tomona Kondo Mobutu kaka na Maroc le lope Kondo Edingwe kaka na Maroc pourquoi bon na ebité so Maroc onge zakanani mais Kondo Mobutu Seko ya kendeki pona kovanda okay parce que bamboka mingi baboya kiye akendeki po akoma azala résident yena mwasi na ye na Maroc mais dingwa ke traitement yango na bakonzi na biso basala tozala bopito abie awa baminganga ya malamu awa oleto batokende kufaka na bapays étranger bato azwaka swe awa pe tobikaka awa soki peut-être mutabiki te likambo te mais ezala bango moko so azukaka maladi mbangu na bapays étranger azuma ba malaise mbangu na bapays étranger
et ça malamu te to bongisa mboka na biso to bongisa bopito awa to zo baswe awa et ko sabo malamu ba passer flamme. Voilà, merci Bandeko Bozo Landabiso, beau partager des émissions, beau partager émissions, pe beau s'abonner, pe toloba ki boye, soutenir chaîne na yo na mukie oyo zozoa, numéro ya M-Pesa ezali wana, soutenir chaîne na yo na mukie oyo zozoa, parce que na chaque séance ya émission, Patriarche Vincent Makela a dépensé comme kasi, koloue ba appareil. Même dans l'émission, tant qu'on a reçu ça, on a caché dans le boko moko et sokolaka et longité. Donc, soutenir na $5 au Yozanango, tiens, on a M-Pesa ya Patriarche, Penzambe naye akuyeba na opambola yo. Patriarche fait ça, makela tout, tiens, nous close na makambo ya kondo edingwe. Nengena loba me mikoleleki to botolaki ba mboka kuna na este, mais lelo ndeni susu Masisi et quoi na banguna ndengeni ya tozo ba ke fo mapinga na biso ko to de mboka oui mapinga na biso faisait la soutenir na ba konzi na biso base la fort parce que tozo la humilier chaque fois na beteki maboko ndenge mapinga na biso botolaki ba mboka wana bon ce qu'on a ça ni na retirer maboko nanga te faut encourager kaka voilà. Tu encourager kaka bazabi bali basa l'effort pour baboto la bamboka oyo banguna bazozwa poto zana kimia c'est très important. Il faut prendre ba konzamboka basa la effort ba misamisolo ebele pour ba équiper ma pinga na biso pour ba bunsa banguna baboto la ba territoire ba ville bazali kozwa poto zana mboka mbalete to zaka na Congo na ba ki omukola ke mabele tombo que ça sacré. Il faut vraiment mboka na biso la koto banguna bazui ezala récupérer pour le lokumu ya nkolo pe pour la bolamu mboka na biso na kombo na Yesu. Voilà, longonia tout peut ça longonia na FARDC bolembate parce que tout ça derrière Bino tout soutenir Bino na prière beaucoup longa parce que RDC est un mboka ya bilaka. Donc il va mataba kita beaucoup longa ka toza ko encourager bino pe toza ko encourager ministre na biso ya justice Constant Mutamba kobaka na musala oyo sala musala vraiment kitoko nzamba soutenir yo okobaka ka na kosala musala wana. Voilà, Patriarche Vincent Makela, selon yo mboka etambola ndenge nini selon yo? Mboka etambola ndenge tambola ka malgré bazo bunda bakamsusu biloko kiti ebonga oui quelques articles kiti oui bonne photo ndi bango oui faut encourager oui bakiti pena na talo ya transport OK malgré ba chauffeur baza ko déclarer dans le bico de l'année baza na grève transport qui passe parce que ba boyaki ba talo oyo pesamaki pona musana bango. Mais l'État, ça l'État, il faut que bateau ça, pour tout ça, n'a pas semblé qu'on a besoin vraiment, bateau va vivre malam ou peine kimia, pour passer le kimingi, coller le kimingi n'a pas qu'on a besoin, vraiment il faut, ce que l'État joue mais il faut bateau ça, pour le bolamu, y'a pas qu'on a besoin. Mais là moi ma ben à mon nom à télémélie, il paraît que bah continue mokano o soki bato azolobela makambo ya guerre ya este kuna balobe na tina ya ba groupe ezala kutu nini M23 o bakozala soko lobe makambo wana kozala condamné à mort non ezalaka te eza makambo ezoleka na mboka na biso il faut biso bapeuple tolobela yango to condamner mabe soki eza mabe to encourager malamu soki eza malamu. Comment soki mutu alobi par exemple ke tala ba M23 bazosala boye bazomenase biso tout ça bazovele bandeko na biso to bazwi Masisi to nini bino boka betomutona bo condamner ya mort eza na sens te eza lokola mwana na ngai
azango alibinanga papa ndeko vandi awa mutu moko kota zo kota na chambre alenga na zui mwana wana na balusie kingo na bomiye po dénoncer que mdoa kota na kati ya ndako na ngai ango kota na chambre to ango zo frigo to ango zo télévision est-ce que ça na sens ba konti batika biloko wana basa nde makasi ba benga na banguna peuple azaka banguna ba konti te ba continuer basala ka peuple azala malamu eloko ande na telemeli yango vraiment nom de Jésus ezali miko to mibeko ya malamu te ba meka ko devoir yango pe ba retirer ba propos ba balobi eza malamu te. Voilà, on est un message à patriarche Vincent Makela étant un homme de Dieu puissant, un homme de Dieu sans mélange. Voilà, longtemps ici vraiment patriarche on nous signale déjà que tokomi na suka ya émission na biso moko na lelo ba o kaka balingi ba contacter ngai plus 243 98 18 22 616. Je reprends plus 243 98 18 22 616. On est un numéro na ngai ya WhatsApp. Patriarche Vincent Makela, nous sommes arrivés à la fin de l'émission na biso. Tolingi kaka osala analyse pe opesa conseil na makambo lobi na sima. Occupé sa numéro de téléphone peut opérer sa dédicace. Mais analyse en autre salit. N'a ça soit analyse de donc ça la conclusion il y a ma camunion stolobi. Conclusion vanité de vanité tout est vanité. Conclusion na ngwana. Bisala sala ya pamba nyoso za pamba oiko sala tuna mukili mais za pamba. Et dingo yewana accueilli moto na ngenge les locomotives qui filment yewana accueilli. Le but est qui bande comme sous ba sege minyo nani sous Dakumuda ba se belé na o zaiko non papa ndo aza zaiko te papa ndo ele zaki aoke jazz dudu nda zaki azaiko animateur azaiko pombo na ke ba no so baza bato bakenda sango metana na tango muke to perdre bango na répéter vanité de vanité tout est vanité tambolaka malamu na mukili zala mutu malamu zala na ngambo ya bolamu po mukolango nzamba yambayo voilà. Numéro de téléphone au PCP ba dédicace pour notre clôturer. Numéro de téléphone est plus 243 81 81 44 131 plus 243 81 81 44 131. Na pesi ba dédicace na ngai mingi na bana na ngai oyo to sala bango molimo moko ba bengaka to partager na bango nzamba pambola bango bonana na bino na pesi bonane pa ya frère Lieven États-Unis na moi ciné mama Gigi et pas ya Sylvie Kigalu et pas ya Grâce ya Moyuma et pas ya Cédric kuna na États-Unis et pas ya Patrick Kamanda baza vele belé et pas ya Job Boboli Banda docteur Mose Nzambe na za promesse na yo na pesi pas ya papa Jean-Jacques na maman Pauline frère Galilée na Canada na pesi babona ne pas ya papa Edith Tisungu moi c'est na ye maman na Simon na Popi maman Mati papa Nissé Mimi Tomadouda frère Yava bonne année pas ya Sir Blessing bonne année et pas en Afrique du Sud et pas ya moi na ngai maman bien Dieu merci bonne année pas Sir Mariam na Belgique nzamba zanaye bonne année pas ya ma fille chérie Igeti Mau na Hollande nzamba zala nayo vraiment nzayo sur la tengo na simbaka motema nzamba zanayo bonne année pas ya mwana nga frère Flori na France bonne année pas ya nzeze expérience bonne année pas ya moi sinaye mama bana na biso moi c'est libala Brigitte Pangi bonne année pas ya Coco Ping Pong Gabriel Yamba na Bruxelles bonne année pas ya grand prêtre Mangobo prêtre ba comédien et puis na moi c'est maman Fatou bonne année pas ya Sœur Cynthia Amouri pe bonne année pas Stéphanie Amouri bonne année pas mwana na ngai Esther Mabengi le diamant noir nzamba pambola ye
bonne année na famille na ngai Makela, bonne année sur la Bossani, bonne appelé ngai, Kombo, Bazé Belé, bonne année et pas ya Jonathan Manzila, bonne année et pas Laetitia Mayala, oui, Nzamba Pambola yo. Pe bonana na bino nyonso na be batangi na tambgite Brigitte Pangi Nzamba Pambola yo bonana na yo en tout cas bonana na bino nyonso Sœur Margot bonana na yo pe bonana na ba banso baza na Afrique na Amérique na Océanie pourquoi pas na Asie bonana na bino bonana et pas moi nangai wala ndaki mbane na Afrique du Sud Sœur Micheli pena mbana ye frère Jires Nzamba Pambola bango bonana pena bato sur Ciel Ouvert TV toza la malam mbule za bambula kitoko nebetelo ngona Yesu toko sala exploit. Merci beaucoup. Voilà, merci on est là qui patriarche Vincent Makela ndeto yamba ki na émission ya Mokona lelo Nzambe bonana et pas Sœur Yuyu na frère David. Voilà. Ok, on est là qui patriarche Vincent Makela. Après ça, il y a tantôt une émission, il y a Mokolo lelo Nzambe apambola ye na micro ezalaki ya bino pasteur Flamme d'Angola na caméra tozalaki na évangéliste Cédric Makela l'homme valable na pesi mbote na Asie Moutale papa Dubaï na pesi mbote na José Ntita de Bruxelles Depsi Mbimba toujours na Bruxelles na pesi mbote na Mona Bière Mayatomo Mayamoto na Paris Mobali ya Mama Tita na pesi mbote lisusu na maître Daniel Tumba maître le consolata maître Idi Amin Char pe mon avocat Cambès na pesi mbote na bana nyonso ya Vallée de Bereka bana nyonso ya les Rochers Sali na pesi mbote na Sœur Divine Losambo Nzamba mona yo na pesi mbote na les akitata officiels Betty Kitata officiel Vincent Kouke fille à question Nzamba Pambola yo na pesi mbote na association Plan Mouthguard. Je suis né pour partager wana nazomona mama nanu na Kimbangu na Niangara Nzamba Pambola association wana na pesi mbote pe na fondation Ekumbi ba visa Schengen Nzamba Pambola bino nazo pesa kaka libanga oyo ya suka na pesi mbote na bana nyonso ya maison de prière de solutions Père Condé de Paris, Maman Bijou Condé de Paris, na petit mbote na prophète chancelier Lema que j'ai sali à passant, na petit mbote na bana nyonso yakin, ciao. Ciel ouvert, lève-moi nique mon Nzambe monani loboko na tata ese-moi milikola balinga bina ye ciel ouvert